Bana ya Kisasa bakongomani esika nyonso bozwani lelo na ye kopesa bino sango ya monene yali te opposition toza kolengela milulu tokozala na lisanga ya monene libanda ya mboka balider nyonso ya opposition bakozala ntango na babi nyonso bakozala bango nyonso po toyeba kosangisa makanisi toyokana tokokenda na dialogue national lolenge nini esengeli te tokoma kuna ya kokabwana oyo aloba boye oyo akenda boye po toyebi te bokonzi makasi na bango kokabola biso opposition oyo tebatikala bokonzi ya seko na seko kasi ntango nakoba te balider ya opposition banso bakozala nayoki nungu ebandi kuna te Martin Fayulu mpe akozala bamosusu babita aya bamosusu babita aya te ata bino moko toloba tete biso to na posa okabola bato lobi kaka wa nsima Fayulu ye wana te maki akeye ake okutana na feti Tshisekedi abi bakenda kosala kanda ya pati bakeye kuna liboke na bango bangai balinga bakanga esimbi te kaka lelo ata yo moko pata Fayulu yango ozonga esusu ewe nga na komi na opposition elongo na Kabila elongo na Katumbi na Matata na Sesanga na Kode Lubaya na Frank Diongo na kulutu na ngai Jean-Claude Vwemba na Seti Kukuni kaka lelo ata yo moko biso tokoki koboya te tokoloba tete oya tete kasi pema nano mwa moke toyebi ne tango tokoma na eleko ya dialogue national batata episcopo bango bali bato nzambe bakobengisa yo lokolo opposant so babengisi yo biso tokoboya te kasi lelo yo namoni te lengeni ekokosama te opposition tosangana opposition tokobenga mwa basignataire ya communiqué conjoint tobimisaki baya lelo baya kosangana lisusu Fayulu aza kati na bango po nsima ya communiqué ya liboso ya mibale ebimaka Fayulu aboyaka yango ayebisaka divorce kote alinzaka te longola nilinzaka kuna kaka lelo ata yo moko Fayulu te bandeko ya opposition lisanga wana mayangani wana yali eloko ya malamu po tozala na bomoko kasi oyo etali Martin Fayulu azela batata episcopo missioni na mupe tango bakobenga dialogue bakobenga ye aya kuna lokola opposant biso tokoboya te po bakongomani bakoya koloba te biso etokabola bato kasi mpona lelo ulutu Fayulu vanda nano kuna nano tika ba oyo bakotaki zunguluke lokola yo te bakoba bakenda kokutana bayeba kotia makanisi yo zela batata episcopo missioni na mupe bakoboya yo te bango mosala bango kosangisa biso pe toboyi yo te tobi te nano ebeli te eloko yango zela nano pomba mosusu oyo esi okotisa biso nyamu oyo akobebisa biso eloko tokosala yo zela nano
tika biso to sa maso na biso na kimia zela na no ko ya ko tungisa biso te zela na no kuna fayu zela na no kuna yango wana nazaki nango ya ko yebisa bino lelo bana kisasa ba kongomani matondo mingi na bino bandeko ba kongomani dictature batie yango singa na kingo dictature ekomi na nzela ya kosuka seko bandeko US Congress Congrès ya États-Unis d'Amérique na résolution moko babengi na lopoto ya anglais bipartisan resolution donc elle a kisi que ba républicain na ba démocrate ba sangani bandimi la résolution oyo za la référence HRES 559 pour na kosilisa dictature na Congo pe kotia kimia o babengi paix durable na kati na Congo. Initiative ya résolution yo salamaki na na congressman républicain Chris Smith ou azali républicain pas conservateur donc moninga ya Trump aye Chris Smith azali bongo représentant na état ya New Jersey bande ko nini atalisa na lombangu makambo misato likambo liboso ezali que résolution oyo eleki accord Congo Rwanda na makasi po accord Congo Rwanda Amerika azali kaka facilitateur mais résolution oyo ezali babengi na le kota ya anglais an act of state ça veut dire un acte d'état ezali na ezako na kati ya o babengi na anglais foreign policy Amérique pour na Congo pour na Kimia o babengi durable sustainable peace in DRC for development and democracy dikamani balé bandeko ba républicain na ba démocrate ba sangani ba beti c'était ba lubo ba lingi ko talisa que 5 SCC schéma na bangonde ya ngonde il faut même Kimia na Congo pour na accord inclusif dialogue et la dialogue moko inclusif donc ba souligner bien 5 SCC pour na dialogue inclusif pour na Kimia na kati na Congo na batnyo so basangana likamwa misatu ya motu ya mingi résolution oyo bandeko etalisi que démocratie faisons na Congo respect à constitution balobi makambo ya ko changer terme ya constitution balingi yango te compliance with term limit ndimba komina je crois na ligne 4 ya résolution wana batalisi lisusu que likambo ya mine tupe ya misato batalisi que oppression, répression et dictature, il faut ici là, makambo ko kanga batu pamba ba journaliste ba opposant ko kanga pamba surtout ba beti c'était les kamera ko pimela batu ba document ko ba passeport na ba ko pimela ba opposant ba passeport ya batu ko mususu ba boy likambo wana mais likambo mine ngina bakisa o izana mutu mingi ba télémé likambo corruption ba transparence prédation il faut ici là en conclusion ba américain ba dictature na Congo abopia ko ba beti ba boko ba sepeli ba lui obiso accord boye parce que rêve na bango topé rêve na bango don quixotesque ya pakali panga la ba tika na bokonzi libela et s'il y a bopia po ba lobi kuna sanction contre la makasi ba ko beta mama ka bakata na egogo na bato ba ko respecter yango te sikoyo conclusion dali que ba congolais bango moko il faut ba sangana ba kende na Washington ba soutenir résolution oyo bango ba sala réunion na bango pour battre c'est l'américain pour le Cambo bayokani congrès Maison Blanche Department of State pour bayokana basa la même moko ba na Department of State na Maison Blanche na congrès pour la ça modalité nini oyo ko landa pour que rencontre dialogue lokola ya sam cité intercongolais ça la noki na lombango oyo la kisi que il faut que noki na lombango pour la transition à mokuse élection c'est la 2028 na seni ya sika ba konja seni ba fakola ki mpate ya 1,300,000 ba sali élection le kuta ya pendant 7 jours ba paye ba kaboli 13,000 machines à voter ba nommer ba na sénat na assemblée nationale seni wana ya kimpimpi wana te seni za sika bandeko mokakoswa na 5 SCC mokakoswa longonia na ndeko katumbi mokakoswa longonia na ndeko kikaya na batu mususu poto il faut tout à la que na kati ya résolution yo likambo kabila lobaki que il faut que bungisa d'abord dictature na plan na ya 12 points wana yango wana na mama likambo na kati na résolution wana que vive la République rationaliste, que Dieu bénisse le Congo.